dossier ya Matata ekenda lolenge moko te na ya Mutamba. Dossier ya Matata, président ya assemblée aboma moto na forme tout. Na koyipe koloba akoma kipe zuzi ya Matata. Na koyipe koloba oyo pe asengaki na bandeko ba député soki lelo totindiki Matata akende lobi kozala pe tour na yo. C'est une façon ya koyebisa ba député to batelama atande kwa salimbeba ata justice ebengiye. Mais pona bondeko ya biso tomi bombaka tomi batelamaka. Boyebi dossier ya Matata résultat yango yepesa. Muto ya yebe sika Matata ponyo azali ezaka muto azana Matata ponyo na ndako na ye. Yenda yebi. Mais neti ngai boye pasteur Gili molobeli a peuple soko tuninga Matata ponyo azawapi au changa zéro. Je crois que même le président de la République, je crois que même papa Firmin Vonde a yebe sika Matata zate. Est-ce que ekoyi kozalate muto ya bundela ka Matata na parlement yepete mutabombi ye ekoki pe kozalate yepete mutabimisa enzela de peur que situation ya Matata ezala pe singama tembele. Ekoki pe kozalate na dossier ya Mutamba lokola ngana zate Mutamba cho, mais na dossier ya Matata ekoki pe kozala lokola ngana za de peur que batanga ngai. Le loup ne se mange jamais. Nabomba. Bande ko bolandanga vraiment malamu. Bolandanga vraiment malamu. Bolandanga vraiment malamu. Lokola ya Mutamba na zate Mutamba kende. Moyena batelo zate. Mais ya Matata na koki pe kozala. Tikana batela Matata. Et le koni etindi na sala ba parallélisme o mibale. Président ya assemblée atelema aloba. Boyebi makambo elekana kana États-Unis pour na Trump. Mais tout na ye est-ce que Trump balanda ki na makambo ba misolo. Akenda encore plus loin ya oloba. Et bongo soka bimaka président. C'est une façon en koloba que justice nga kolandela été soka koma mokonzi mboka. Yami satu paragraphe asuka oyo pasteur Gili akangaki alobi yekutu aza bien a zombongo atonga epana ye. C'est très grave. C'est très très grave peuple congolais. Que yekutu azwa atonga epana ye. Donc engelo bake amu ibia bien. Et ça le quoi ndenge to banda ko kola kalatan to abana mike tozoka ba mama ba papa ba oyebisa biso ke papa nanga la kando kite papa nanga saka na mayela ko bate la famille. Hein? Que papa nangai a la kando kite papa nanga bate la ka famille. Donc ezape ndenge toyokaki na assemblée na biso. Yekutu aza moyibi ya malamu. Azwi mbongo ya mboka atongi epa na ye. Batu mususu bozwa botonga wapi bosana nango nini ekende pe wapi. Mais lokola ya Mutamba peut-être azalaki te eloke kamwisa ba congolais et congolais dossier ya Mutamba ekenda mbangu. Ekoti ba levé ba longolié ba immunité ba tike maintenant à la merci ya justice et ceux qui ont été ba pousser directement na démission démissionner pour justice bien ngayo justice bengayo justice yokayo. Constant Mutamba akeye pa mokonzi mboka akotisi démission na ye. Le président de la République a accepté. Malgré que le président de la République a accepté démission ya Mutamba.
question kanga na otuna bino. Makambo nini Constant a solo la kana chef de l'État pendant plus d'1 heure. Makambo nini Constant Mutamba a solo la kana mokonzi ya mboka. Pe mokonzi ya mboka loba ina yenini. Ngana yebite. Ezaka analyse. Ezaka analyse. Constant yebisaki chef de l'État nini par rapport à la situation oyo. Le président de la République a yebisaki Constant nini na retour. To solo la. To betaka li solo ezanango likambo grave te. To betaka li solo. Constant bimi abi na okimate. Na obomba pe le côté, mais à une seule condition. Tokende na dossier oyo ti na souka. Et curieusement hier, Constant, ngai pasteur Gilité, pour boire na bitide ya osenga ba preuve. Lelo, justice ambo canabiso, ba service ambo canabiso, musala kitoko. Constant lobby. Toyoki acheté wana auto la vidéo ango. Batangi kombo ya PM. Madame la première ministre. Maman Judith Souminois. Batangi kombo ya l'actuel ministre ya ITP pour Moussuna Abimité. Alexis Guissaro. Batangi kombo, il y a secrétaire, il y a Sénaref. Naebi vraiment malamouté. Batangi kombo, il y a ancien inspecteur, il y a IGF. Monsieur Gilles Alingete. Batangi kombo, il y a actuel inspecteur, il y a IGF. Monsieur Christophe. Et na souka na yango batangi kombo il y a 2 personnes ba responsable il y a société Zion Construction, il y a la burundaise Toussi et monsieur Moucheni Willy Kodamboka Boyoki. Il y a un mois passé, Pasteur Gilia Salake mission Kakao. Nalobaki makambo yo avant justice ya mboka na biso alobango. Achuda yebi natanga yango naloba yango ayebi. Ping Sibiata Muluba Delix ayebi natanga naloba. Retour nango Pasteur Gilia Fingama. Donc dès na vandi bo na yeba ateke na la buriki. Na yebo koma ata kombo na ngate nga na yebite. Buriki asuki sa classe na 2e secondaire. Asomba diplôme d'état. Ba responsable ya bel campus votale langa diplôme wana s'il vous plaît. Votale langa ngo vraiment. Asomba diplôme. Dernier bomona kaye wana illettré. Ah. Analphabète. Oh. Ngai ayebo tanga te ayebo komate. Oh. Siko nyuso wana pona nini? Non. Ako tanga kombo bato yo te. C'est un idiot, c'est un imbécile, c'est un bourrique. Analphabète, joba ya pamba pamba. Oh.
Mais naza analyste en mboka. Mais comment pasteur Gili alandaka makambo batu balobaka te po ya osela ngo commentaire. Mais il y a pasteur Gili et sisitaka ba tension comment? Batu baleki basala ba vidéo. On a refinga pasteur Gili. Le temps, c'est le meilleur juge. Maman Pascaline Kassongon Samba Pambolo place au sali. Le temps, c'est le meilleur juge. Aujourd'hui, Moutamba a cité Bakombo, Yabato Toyoki. Pasteur Gili, Olingo Lobani place Wana. Mais écoutez, malgré que Constant Moutamba tangi Bakombo Yabato, court, Moutana monopole, Yakobenga Bango, Yakoyoka Bango. Mais question ya Pasteur Gili, Bato Yonyo so Constant Moutamba tangi, Kobanda na Madame la Première Ministre, Tito Koma na Willy Moucheni, plus 243. Potoko Matikuna, est-ce que Bango Nyonso, Basaka na kata makambo, Ndana tuni question. Ndana na réponse, hein? Bobanga ngai, na beta moto na nzete kauka, botika akotumbolanga Franco. Na yekola politique nanda kwa tata nanga. Na otanga ba Paris Match, ba Jeune Afrique, na otanga. Botika akotumbolanga. Na yekola guitare nanga na wenza bayaka. Na quartier Far West. Na nabungi yango. Kuna. Elanga ndenge yo sala boy. Na kobanda association kobeta na sayo. Na longwe sayo. Na beti kote na biso na mati sayo kota likolo. Na beti na bazembla. Na beti na baba masango musu bakufi musu daibi shute. Na longwana na kati Khartoum. Kota banati lokole. Ba Freddy lokole. Na beti kuna papa na longwe kota babolafa. Na mati kote ya bangiringiri. Na beti. Apengana na ozonga. Na lobaka yango. Makambo nyonso nga na lobaka. Batu bazana ba image wana na mituna bango bazali. Après yango elandaka ba vidéo. Après yango elandaka ba vidéo. Ta 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 ta. Navanda sui. Lelo tombe batangi bakombo. Question nanga eza kaka. Batoyo nyonso Constant Moutamba atangi. Est-ce que ba na katako? Ponde na aboy, na ana dossier à maman Premier ministre. Na ana dossier ya batu batangi wana na ana dossier. Na koko talisusu na se ya mai na kundola na bimisa na kuya. Siko na ane sengo pona koyoka suko finga ya sika. Buriki nazali nini susu. Muyibi awenza matete nazali nini susu. Bako finga ngweza mo 3-4 mezonga akaka. Na yebite ya sika mususu ekoya. Menga na oya. Ngai Pasteur Gili na oya. Kobanda na Madame la Première Ministre, Maman Jili Souminois Toulouka, tu n'as plus 243. Calmez-vous. Calmez-vous. Moutoumoko zala JTT.
natanga compte Twitter ya mutu te nayoka déclaration pe ya mutu te totika justice asala makambo oyo ye aobongisa ti mukolo oyo cour aobenga na kati wana kondana aza te na kati wana o mutalia aza te na kati wana o muyibi aza te na kati wana likambo eza te me ngai pasteur Gili na promettre bino bandeko boolanda nga na okota pe na ozwa réponse na okota ndakokota na se ya mai nayebi bisika ni nga na kolekela pe biloko nino nga na kozwa na kozonga na ya koloba na bino pourquoi le nom ya madame la première ministre Judith Souminois Toulouka est cité naoya naoya pourquoi nakoya pe naloba pourquoi le nom puisque là c'est pas pasteur Gili ancien inspecteur à IGF pourquoi son nom est cité dans cette affaire l'actuel IGF pourquoi kombo na ye tangami plus 243 pourquoi kombo na ye tangami la burundaise est aussi pourquoi kombo na ye tangami na oya na otika bino bana bitikete na kei epa ya tata na kotindela bino mosungi na kotika bino bitikete na kotika bino na suspense te je reviendrai vers vous pour na pesa bino na décortiquer moko 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 pasteur Gili quand mais demain déjà demain c'est pas loin nana nkolo yesu te na lobake nazo ya bientôt te dès demain déjà na kei na kokota na ya na bimisa biloko na ya na otanga abattoir vous vous souvenez makambo nyonso justice alobi lelo nga na lobaka ngo ya 1 mois nga na loba ngo ya 1 mois na loba ngo ya 1 mois et na oya et nous demandons na justice ya mboka na biso tosengaki likambo ya mutamba il n'y a pas moyen ya kolimbisa ye tomona meme ba audio na ye efuita aosenga ndeko bondela papa botika nga na sa musala na nga na posa na sa musala na yiba te le côté la justice nous a confirmé qu'il n'y avait pas de détournement jusqu'à preuve du contraire balobi na biso 19 millions ezali à cause ya kokreze mutamba cité le nom nde loko na sengaka na constant na mabota so ebana mike babandi kokufa mikolo balobaka mutamba na sengaki yo nana abantu grand frère nanga lai efoloko yanto ayemba yango kala tanga viazo kanga mboko oyo lelo batu bakomo kabola na ba légende babosani efoloko lai ngai lelo batu bakomo kabola ba légende babosani efoloko vieux ayembaka mwana moke abetaka mbonda bakolo pe babinaka monama yeyeye monama yaka kobikisanga monama ngai bayumba pasteur Gili nga monaka jo azaka mama na paye
Ah, yo yebi mona mayo. Basali linga moyeke. Bachenga na mpungu polali ya kabana. Mona mayeye, mona mayaka kobiki sanga mona. Via chabo. Lelo bato ba mokabola ba légende. Babo sani grand frère nanga evoloko. Chabo ayembaka yango. Ya nanga anto. Mwana mokabe takambonda. Liwa ya mwana muke me makaba kolo. Pasteur Gili, olingo lo baninga na lobi le côté. Nga? Na lobi rien. Ngai motuna na nga ezakaka na nyonso wana na kozonga na koya ko parler pourquoi kombo ya mama Julie Soumino etangami, pourquoi ya monsieur Gilles Alingete etangami, pourquoi ya monsieur Christophe etangami, pourquoi Tina Suka. Nakangi liboke. Constant. Justice. Tokomane loko Tina Suka. Tokenango Tina Suka. Deuxième ANR. Ba service nyonso. Surveiller les fleuves. Mutu kutima ve. Ve nanga bulanga ndo alobakango. Iba mama luki ma ve, iba mama luki ma ve. Donc ve nanga yembakango. On clairait salinga bimae di telema wana nini. Tantere talie di zala wana. Oncle nièce zala wana di. Ongo kende wapi. Cousin a dit stop. Olingo kende wapi. Tosi salikambo. Peuple congolais, merci à vous. Nalobaki makambo to kenango Tina Suka. Po mitema ya batu shoki. Mutamba shoki si mitema ya batu. Na confiance yo ba congolais c'est congolais ba pesi yo. À moins de 36 ans, Mineta. Mutamba. Oya okota likamba 19 millions. Au salir carrière. Na confiance au peuple congolais ba pesi yo. 19 millions c'est quoi? C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Lokola yoka itoli nanga. Ayebi singa abi. Vieux. Oh. Pasteur Guili. Oh, mais oui. C'est mon petit, c'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère. Ayebi kenaza kulutu na ye. Ngai na yebi kaza mukonzi nanga. Ya pesi ngai yanganga pe na pesi ya ye. Mukilezo kende ndenge wana. Mutasimi mandoki batu na kambula na yete. Tu na kate? Mabeni na lobi. Lokola yoka inga. Abi kulutu merci. Ngape na bise excellence merci. Kende na likambo Tina Suka. Liwa ya bana mike na famille. Bakolo bafanda kape bakolo bakendeke. Oya sali likambo yo. Kotika yete. Landa ye. Koma na ye Tina Suka. Oyoki kuna ta. C'est que bino nde batu bosala ki makambo yo. Peuple congolais nga nakangi ka parenthèse. Mais pasteur Guilo lobelo tete na lobi pe lokote na oya koloba. Na kei lisusu. Na ke otuna kokoko batangi mama Judith asali nini bayebisinga kokoko batangi mesalingete asali nini bayebisinga kokoko batangi plus 243 asali nini bayebisinga kokoko batangi oyo bakoyebisanga na bakoko na ba angelu na bawa bawo bakende basina mibali oyo baoyebisanga yango ngai na koya koyebisa bino ndenge biso na catholique na samedi saint olelaka Sainte Marie osambele la biso
wana invocation zomona na basantu polo bakoti na kati eklese santu katoliko eyindi baye kozwa baproblème na biso babandi kopia yango biyano ngai mpe nakokende nake kotuna bawa bayebisa biso comme ça oyo bakoyebisa nga nakoya tension ça va te bamukulu baba légende de la patrie alata papa chéri motopamba